Bonjour Balandia Congo Gilmas Music Channel. Awa nazako lobela ndule. Bande kotoyoki bak Trésor Congolo ya Feregola. Trésor Congolo alobi makambo na ye. Ndeko na biso ya Londres, ndeko na biso nani Tonto Promo alobi makambo na ye. Bango tu baza focaliser pona ko minimiser grandeur ya Werason. Bango tu baza focaliser pona ko minimiser concert ya Werason. Pendant que monde mobimba ezala ba média ya Europe baza ko confirmer la puissance de Werason, le phénomène baza ko accepter, baza ko ndima, baza surpris na spectacle ya Werason. Mais toujours c'est seulement côté ce botali ba musicien ya côté nyos ba communicateur à tous les musiciens congolais sauf ya Ferry nde baza juste pour na ko minimiser ba savoir faire ba effort ya Werason. Alors oloko nga naza ko kanga tango na tourner na ba chaîne ebele, j'ai vite compris que Werason nanu ba génération berceau oyo babano bakoli ya France wana baza ko défendre Werason sur tous les points. Ezala point scénique, point à côté nyoso baza ko défendre Werason, et c'est comme si ba adopté bongo. Ce qui n'est pas bien vu na miso ya ba communicateur ya Feregola. Mais loko naza komituna comment bino batu boleka et pas ya Wera. Bino nde bozako nier, bozako lingako, bozako dédaigner ba force ya Wera. Kaka bino, mais soy bokena batu ya libanda. Batu nyos ya libanda o bazana rapport ata moko te na Wera. Bazako féliciter capacité, courage na ye, ba effort na spectacle concert otu ko beta na nini na Adidas Arena. Sauf kaka batu ya Wera ya Feregola nde bazako boya. Mes chers amis, il y a quelque chose il faut to loba. Donc banda ko marteler sur likambouana chaque jour. Werason, le roi de la forêt, aza trésor. Werason aza trésor. Tolinga te, ce n'est pas Tonto Promo ou bien Trésor Congolais bako changer opinion nationale. Baza kolobango parce que baza na ba dette morale avec Feregola. Baza na dette morale. Baza obligé ya kotikala na opposition. Même les gens qui sont passés par les bas de l'école, bah écrivain, mais c'est allé ce qui m'a bakou. Un monsieur qui a le sens d'être une personne vraiment influente dans la communauté, qui peut quand même être capable de relater bah fait nenge ezali, azoleka parmi les gens qui tendent à ignorer concert à Werason. Un monsieur qui est passé par les bas de l'école, soi-disant intellectuel, écrivain. C'est pour cela que toujours, ce n'est pas parce que quelqu'un est écrivain qu'il est intelligent ou bien il est sage. Il peut être intelligent si la matière qui na classe, mais la vie sociale est boyée, maille les athées. Selon moi, et ce sont des propos qui n'engagent que moi. Une personne qui a étudié, qui a des fondamentales vraiment pour défendre culture, culture ya Congo mobimba, pour être insolent par exemple na niveau koloba Werason n'est pas na niveau azosa la biette, il faut que la vraiment mutu oyo tu es baigné par la haine. Langage à mabakou azolo bango direct était, mais vous allez sentir dans se dire que il n'aime donc il est surpris non aza surpris na récite ya Werason. Ou bazalaki ko s'attendre nangote, bazalaki déjà ko préparer ba langage ba émission moko contre. Malheureusement Wera a prouvé au monde le contraire. Yango bozomona bazoko kate. Trésor Congolo mutu aboya kozala sima ya Fali. Kaka pona petit déjeuner. Un petit déjeuner au mutu nyosa koki komi sombela. Mais aleka na télé koloba, il est déçu na comportement ya Fali. C'est comme si Fali a comme parent, a comme responsable na ye. Moutou ya âge wana Trésor Congolais, ce n'est pas un petit. Malgré Bachoko Basavo, ce n'est pas un petit. Aza Mukolo. Mais pour minimiser Moutou Lokola Werason,
Le malheur est que ceux qui lobby faire à lobby wera za grand, bango nyonso bakozonga koloba wera za grand. Cela veut dire que ce sont des personnes qui sont manipulées. Manipulées. Parce que vous faire, bobo sanate que vous faire, aza bipolaire, et akoki ko changer à tout moment. Ba émission ezolanda, ba makambo nyonso aloba. Pona wera son. Aloba wera za grand formateur, kala. Aloba ke wera mutapese ba technique ya koyemba. Yemoko abenga wera papa. Donc ba makambo wana nyonso eza kolanda we fere. Mais lelo sika bokomi ko nié parce que fere abeti mabaku na émission. Lobi kuna tangu fere akomela diamba mususu. Akoyana makambo mususu ko reconnaître wera. Bino bokozala na position nini? La question que je me pose, tangu fere akoya lisusu na maloba mususu pona grandeur ya fe ya wera. Bino baowe boza kangama na makambo aza koloba lelo. Bobosani o alobaki lobi e bongo oya koloba lisusu lobi eza koya. Réaction na bino kozala nini? Wana ndesika naza ko se focaliser. Une chose est vraie. Wera dans moins de 7 ans oyo fera yaki na maboko na ye. Wera abimisa feri na 7 ans. Wera abimisa Babindombe, abimisa Bill Kiton, abimisa Selo, bango tu na 7 ans. Fere azana carrière ya presque 20 ans ya carrière solo. Abimisi nani? Oyo azana Trump ya Fere. Abimisi nani? Oyo azana kilo ya Bill Clinton. Fere abimisi nani? Oyo azana niveau ya Ericho Watanabe. Fere abimisi nani? Otokolo bawi Fere pe azana aura. Fere n'a pas d'aura. Fere c'était un artiste à parvenir à yakin azan nzala crise ya mboka nde mutememi Fere na musique. Ce n'est pas un musicien. Aza parvenu na musique. Contrairement à Fali Poupa par exemple to compara Kabango. Fali a été musicien. Fali avant kota quartier latin, il avait déjà un album sur le marché. À part kozalana album, Fali aza musicien pour abeta kaba instrument. Donc Fali il est formé depuis Kibomwana pona kozala musicien. Aza parvenu te. Même chose na Werason, Kofi Olomide. Ce sont des gens qui connaissaient déjà la musique dès le bas âge. Donc bango ba yena musique parce qu'ils sont appelés par la musique. Et ça ba misusu musique e bengi si bango ba misusu bango nde baza ko benga musique. Ba faire rigola bazo benga musique et ya na vie na bango po ba koma ba musicien. Mais ba misusu musique mutu et ça donc ba koli na musique. Musique est créée bango. Bamisu ba créer pe musique. C'est les dons. On ne peut pas changer makambuana. Mutu na mutabotama na makambu na ye na do na ye. Do ya fere ekozala jamais do ya Fali. Do ya wera ekozala ekokoma ka jamais ya do par exemple ya mukulu. Lelo tangu tozolo bitozo sala ka ba comparaison. Il faut boye baka pourquoi wera atika jibe piana na musika. Ekari. Eza la côté ba nombre ya album, eza la ba nini ba concert, ba sorti à libanda, ba nombre ba chanson populaire. Wera azali kolo makasi ko par rapport à ya nani ya JB. Pourquoi? Parce que Wera avait préparé l'avenir. Wera son ne jouait pas pour le présent. Nyoso Wera azalaki ko sala ezalaki na vision ya lobby. Musicien ndamu totala kabongo vision ezalaki lobby ba Luambo Makiadi bazali ko préparer lobby yango bomonaka Luambo asilate parce que il avait préparé so demain. Mais JB n'a pas préparé yazalaki mutu akilelo. Même chose avec Fere kilelo. Mais ce qui botali Fali a préparé le lendemain. Kofi Olomide a préparé le lendemain, le demain ou l'avenir. Mais Fere n'a pas préparé l'avenir. Yango bozomona tango azako se bité contre mire. Azoye bate place ya kokende. Yemoko afinga ba nini ba featuring. Afinga musique ya français. Comme azana vision te. Azana objectif te na kati ya musique, aza parvenu. Yango akomaka katikati ayeba kate akende wapi. Azonga pe wapi ayeba kate yango akangamaka place moko yango bomona ka de temps à temps sala ka copier coller oyo Fali asali yango ne fois sala parce que yemoko azana vision te yemoko azana projet te Fali abandi droit chemin yepe aye ça c'est interdit donc yemoko bandi ba compétition na ebandeli
mais Fally atikala kolanda yete botala sika après wana tango Fally bandi ko beta Arsenal de Belle Mélodie album Power est-ce que Ferry atikala kokoma na niveau ko beta album ya bongo ezola kisake azalaki kolanda mais komi ke na pas tellement que alandaka batu akomi na niveau yo azoyeba te sala nini akangami effet ya kozala na vision te yango atikala pe kozala na manager te ya malonga fait ya kozanga vision epesa pe ye producteur te yango omona kazalaka toujours wana likambo koloba za ko producteur eyekaka kala mingi te oza ko producteur ya show moko par an ou bien des shows kaka par année na Fally mutu baza ko produire na ba show soki 50 et puis ba show ya cher Fally kaka asombi mutuka Ferry pe asali kaka mutuka copier coller Fally ake stade Ferry pe ake stade sikako bana komituna bakiti ya stade ya Ferry ya stade de Martyr bako futa ngo combien prix ya kokote za combien ekozala ba $1 maximum $1 mais carré kaka ya oro ya Fally na Europe eleki koleka prix ya ba stade nyoso ya Ferry mibale parce que ya Ferry ekozala batu bakota ya ofele bakozala plus de la moitié bakota ofele na stade ya Congo ofele mais Fally na France ekozala ofele te batu baza ko futa ba billet na bango soki lelo bazolo ba 90% ba billet eza déjà soldé botala prix ya ba billet botala prix ya ba billet ya stade ya Ferry Gola attention ki abeti triple Martyr ekozala toujours na qualité inférieure par rapport à Fally parce que na minute au Fally azola kisake lui il n'est pas un petit ya kobeta ka ba local Fally aza kolakisa ki aza local ete aza local akikoya na Congo atondisi akepe na poto azotondisa mais Ferry na minute oyo Fally a commission locale moko certifié a commission pena locale moko certifié oza pene loko akolobate okiko bougete ata lelo ke na poto sale nyoso kobeta tanke kozala akoro arena te ekozala yu arena te ekozala stade te na poto okotika lisusu na niveau ya ko se comparer te parce que côté ba nombre ya ba stade oyo Fally abeta oza na niveau wana te nombre ya ba concert Fally abeta libanda na Afrique kaka yoza na niveau wana te basale sika mythique ya libanda o Fally azobeta na place aza kotia zolo na ye Ferry ozana nukuna te okoma okotika la pe okoma kuna te on doit se dire la vérité même si balobaka on ne sait jamais l'avenir na âge ozana ngo déjà Fally abeta basale nini akoro arena soki na âge ya 40 kaka ndazo beta arena mais yozo kene na 50 ans you arena beti yango mona moins de 50 ans yo nanu déjà ozo kene 50 ans na ba âge ya lukuta okoleka pe 50 ans parce que elongi na yo so botali elongi na yo ezelongi akokola so bato atali ba mino na yo ba mino zo koma déjà jaune oza mwana mukete Ferry oza mwana mukete on doit se dire la vérité na minute oyo énergie ko beta basale wana oza nango te musique ya kokende ya komema batu kuna na basale wana oza na musique wana te ba proposition oyo Ferry oza nango pona musique eza proposition batu kaka moko boye na Congo eza pona batu nyoso te mais musique o Ferry Fally aza ko proposer eza pona couche nyonso yango ba avantage ya Fally Ipupa aza na ba musique oyo eza ko coller couche nyonso yoka banzembo lokola seyo banzembo lokola Mayday banzembo lokola Pao donc aza na banzembo assistance banzembo bani ba sebele lokola allo téléphone banzembo ba générique na ye yo oza na niveau wana te Ferry faut que lo bave oza na niveau wana te to kosa yo po mata mais lelo batu batiki yo omone sika oza okomi lelo donc laisser soki lelo bandi ko sala analyse ya makambo ya musique na yo moko tu vas te sentir que oza place ata moko te na musique ya Congo mais sika yo ndozo kende ko se comparer na mutu lokola Werason yo ndozo kende ko se comparer na Werason Ferry Gola zalaka pe mutu ko est-ce que makambu fuera zo sala yo kokango makambu Fally asali mingi koleka Kofi akomi déjà mubange on doit comprendre Kofi azana force wana tel suya ko ya kokendeke ya kobetaka on doit comprendre Kofi il est déjà âgé aza déjà mukolo presque 20 ans plus que Fally Ipupa après 20 ans sika
Yona wera faire yona wera bozana ba différence ya ba 5 à 6 ans 10 à pété sika wera oza incapable de kukutana na wera ya kosala makambo wera zo sala ozana nu jeune wera donc ozana nu jeune wera zana nu moi jeune par rapport à Kofi mais ozoko kate sika tango okoma na 60 ndeko okende kobeta ba akoro arena na musique to bandi koloba lelo ba chasso populaire ba chasso to kolobela fere nango na mboka à part nzembo yemba na maison mère vita imana nzembo nini nde toki koloba awa obeta ya malonga à moins que to loba pe na le marquis nzembo obeta kaka ba fle ba 100 kilo à part ça ba nzembo ezate ba nzembo za ko beta za pona particularité ya batu eza soko ba batu ya mikolo mingi ma général mais lelo monde ndenge za ko tambola eza musique moko ouverte oyo fali aza ko proposer lelo so bokoti na makambo ya rumbo bolobelaka okoki jamais ko telema liboso ya Héritier Watanabe Héritier aza ko proposer banzembo oyo eza ko kanga population banzembo zo tikala Héritier 3 albums à succès donc 3 albums azupe ba médaille na kati na ba album wana oyo fero tikala ko zuate bolobalaka makambo mobondo obeta ka ba album batu bayoka ka ba album noka pona 1 mois 2 mois esili tala Héritier ba album ezoke na 5 ans ba 3 ans ba 6 ans ya ba carrière d'honneur banzembo ezobeta ti lelo. Cela veut dire que Ferre n'était pas préparé Olanda kaka mouvement mutu nyonso botama leader était Ferre ozana makila ba leader était ozana aura ya kozala leader était tae na yo pe eza ko permettre te ozala leader na podium ozobima mwana muke on dirait koko ya mukuse ozobima ezosimba te Ferre eza don na mutu na mutu azalaka na don o nzamba kabela ye mais yo ozana do ya ba leader était ozana aura te ozana charisme te ko se comparaka na Fali te Fali azana tae ya mibali azana charisme azana aura aza beau aza élégant eza makambo ya solo fo koloba oke kotala vie na yo wera son azana azobima jeune koleka yo azana aura aza élégant aza beau aza mobile tala kaka yo moko kotala okomona bandeko na komi na suka na lingi te na kota na bambodi na kende kobeta ba ku place mususu bo partager bo commenter ngam tuna bino Gilmas toujours ko valoriser ba musicien na biso ya Congo ba communicateur ya Ferre bango bazo ko pesa Ferre baza ko pesa ba message ya mabe ba image ya mabe Ferre yemo ko yebi place na yeke awa eza place na yete ngam tuna bino Gilmas bandeko bo partager bo commenter ensemble bye.